Lelo tokolobela réincarnation ya mama Kimpavita. Mingi bayebi ke mama Kimpavita banda batumba surtout bata ba église de noir bande ko bopusana. Po bino pena boyeba makambo te matière nde ezalaka na kati ya kimbangisme na kati ya nkamba esika tata Simon Kimbangu abimela esika matière eutaka. Siko bopusana boya koyoka. Po bino boyebi kaka ke mama Kimpavita esi akufaka tango batumbaka ye akenda esila. Mais si on a quoi ça bino ba réincarnation ya mama Kimpavita. Mama Kimpavita ye azongi pendant 3 fois. Mingi baye bakango te bo pusa pena bozo bakiti boya to solola na Italie sabino makambo bino boye bakate. Salut tout le monde, bana tata Simon Kimbangu kiangani famille na ngai. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que boza bien. Ngape na za bien kolo azo bate la peka azo pesa ba grâce, pe sagesse, intelligence. Ezo mataka se ko mata. Bon, histoire ya mama Kimpavita eza boye. Premièrement, tokozonga nanu na Mbanza Congo. Na Mbanza Congo, toyebi ke mama Kimpavita lala boye bayo ko révéler ye abima na 5h akende na mai ya Lwezi. Soki akomi na mai ya Lwezi akomona mystère moko koleka kuna nde akokuta na mwana wana azwaye asala nini abokola. Na bandi wana po bo comprendre esika tozokende. Nde azwaka akomi kuna kake beti mwana kwei azwi mwana na mai wana ya Lwezi na Mbanza Congo. Azwi mwana abandi kobokola. Kombo ya mwana ezalaki Nkembo dia Banzenza. Donc esengo ya bapaya. Kombo na ezalaki Nkembo dia Banzenza. Tellement que na Mbanza Congo na temps wana christianisme ezalaki makasi. Donc okoki kobota te sans que babala yo. Sikoyo ye batu balobi ke aboti na garde corps na ye. Mwana ana aza mwana garde corps na ye. Mais ezalaki bongo te. Vérité eza ke mama Kimpavita tango akufaka liwa ya 3 jours. Kote akendaka balakisaka ye christianisme. Histoire nyonso mindele bayeli biso eza lokola ya bango meza ya bango te. Kolo Yesu na uti komona kolo Yesu. Kolo sasa mutu mwindu. Azalaka awa na Afrique. Makambu nyonso obaloba ya batu nyonso azotanga ya ba Bible ba Paul banani bango nyonso baza ba noir. Bango nyonso bauta Afrique. Baza bato mboka oba balola le histoire bakomisa ya bango. Tango achanzaki liloba wana en tout cas epesaki mindele kanda. Po mindele bango balingaki ke bango nde baye na histoire. Malgré baye na histoire na biso me babongoli yango. Bakomisa yango ya bango ba changer ba lié, ba changer ba site, ba fonder ba site, ba changer ba lié. Mais le vrai christianisme eza nango ya biso batu mwindu. Tellement komaki koloba bongo nele balingaki likambo wana teke yeye banake makambo euta pa na bango. Yango eselaki kanda wana na kanda o bazwaki ye likambo ya mwana boti mwana mobali donc babika garde corps na ye ataki ezemba bali ete ezaki problème makasi. Nde esalaki ke batumba ye. Et puis tango avant batumba ye apesi bato mboka mwana baboyi. Apesi yango mwana baboyi. Abi bomoni ndenge boboyi. Nkaka ndenge bozotumbanga. Likambo ezalaki epa na bino. Mais natindi yango musika. Bino bokokoma kolanda ngo makolo. Po bokende sika likambo oyo kozala bolanda ngo makolo. Po bokotumbanga lelo me boyeba ke lobi oyo akoya akobimisa oyo akoya bokoka ete. Lobi oyo akoya bokoka ete. Haibisi bango bongo. Nde sikoyo pe batu wana ya bandeko nanga. Bomoni na mboka na Mbanza Congo. Na mboka oya mama Kimpavita. Bato ya mboka wana ti lelo bakenda nkamba makolo. Ngamba ko dernier fois na yo kende nkamba na komi na Mbanza wana kuti bato ebele. Bato ya mboka. Baye makolo ngabi me bato o santi bato komi salite. Ba uti mboka ni mboka komo mboka ngo na kangate. Na Mbanza Congo kama mboka mo ya kati wana. O bango bakenda nkamba makolo. Ti lelo bakenda pe ba mesana. Balongwana mboka kati kuna bakenkamba makolo.
ba mesana na bango comme c'est bakoma mona ngo simandako pe papa Mbenza ayisa akoba ko yisa bango bavanda na basenga kutu bolimbisi basengela ngo bolimbisi makasi et puis papa Mbenza ayibisaka bango so bakomi na mbanza ngo bavandaka yembe ondo tindela bango mutuka mais bakenda presque ka mingi makolo batwana bon tango beko tuma mama Kimpavita nde pigeon eko bima na mukongo batu na miso batu bo basanti ki ba moni pigeon place ezaki na mwana na mukongo moni pigeon ekei epumbwe na miso ya batu pigeon epumbwe ekei sikomi ndele tellement bazaka bata ba science mayele babi côté pigeon o eke il faut to kende déjà ko tonga église kuna po akomonana suka bango bayebi ke Nzambe aza molimo pe azalaka mutu bayebi mais bafoka ke dokoluka place pigeon yokwela na ndenge basalela ki makambo na science bakalculer ba maître babi tolanda boyo bake kotonga église catholique na Ngombe Matadi batongi nzoka nde sikoyo epusaki mwa distance moke na ntimanti na le cœur du monde na kati ya nkamba kote pigeon wana ekwelaka nde pigeon wana bandeko na nga tolanda likambo bien po mingi tolobaka tata Simon Kimbangu abotama te tata Simon Kimbangu amonanaka apparaître toloba likambo wana trop mais tata Simon Kimbangu kiangani baye ko claircir biso likambo bien histoire oyo esalaki ke mama Louezi abota tata Simon Kimbangu na mbanza Kongo kembo dia banzenza ezalaki ye moko tata Simon Kimbangu abotamaki kuna abotamaki te me apparaîtraki na mai ya Louezi mais na nkamba akeko botama epai ya mama Louezi akeko botama epai ya mama Louezi donc kombo wana ya mai mais kuna mutu na kombo ya Louezi même kombo obo comprendre ke esika uta na mbanza Kongo ezalaka kaka ye na kamba pesko aloko botama epai ya mama Louezi abotaka ya après 3 mois malezi ko kufa tellement que bango likambo ya Nzambe ezake ayaki kosala kaka akokisa likambo wana pona ye esili mama Louezi ayoko kufa to malezi yo kufa nde atikala kobokwa na Koko Kinzembo wana sikoyo ndeko ya mama na ye nde abokola ye Koko Kinzembo na kati ya nkamba bato anokanisa mama bato ebele bakanisaka ke ete ye nde mutu ye ni mutu alokotaka ye mingi balobaka pe bongo ke Koko Kinzembo alokotaka ye ba histoire penza to bando okanisa ke za Koko Kinzembo amonaka mwana alokoti abandi kobokola mete Koko Kinzembo aza ndeko ya mama na ye nde atikalaka na tata Simon Kimbangu ye nde abokolaka tata Simon Kimbangu. Donc ça veut dire Mama Kimpavita baye kotumba ye na 1706 na mbanza Kongo na 1887 papa Simon Kimbangu aye kobotama epai ya mama Louezi na nkamba na papa Kuyela bapara na ye bango wana aye kobotama na kati ya nkamba. Après 3 mois mama Louezi akufi papa Simon Kimbangu aye kobokwama epai ya Koko Kinzembo nde papa Simon Kimbangu abokwama sikoyo tangu Koko Kinzembo abokoli tata Simon Kimbangu baye kokanga nde papa Simon Kimbangu aye kokola aye kobala aboti mais baye kokanga tata Simon Kimbangu bakangi Koko Kinzembo aye kokufa le 2 juillet 1909 biso tema to na lingomba ya molimo toyebi likambo ya Nzambe ezaka likambo ya badati akalkulaka badati abebisaka badati te po aza na ba chiffre na ye likambo ya Nzambe eza ba chiffre badati apreparaka yango deja ezala exact donc ye moko abongisaki po boyeba ke Mama Kimpavita o batumbaka ye wana pe kaka Koko Kinzembo akufa kuna le 2 juillet 1706 ti aye na nkamba abokoli lisusu tata Simon Kimbangu yepa ayeko kufa lisusu ayeko boko ya pasi mbangu na kombo ya Koko Kinzembo kombo ya Kinzembo Koko Kinzembo
ayeko kufa le 2 juillet pe kaka na 1929. Le 2 juillet na 1929 Koko Kinzembo ayeko kufa. Tangu Koko Kinzembo bakangaka ye, Papa Simon Kimbangu eloko ayebisaka ye kaka ke mama bakangi yo. Ta bakaka Koko Kinzembo batindaka ye na boma. Papa Simon Kimbangu ake Lubumbashi. Papa Simon Kimbangu ayebisaki ye yo batindi yo na boma, nga nazokende likolo Océan, nga naza likolo, nga nakokita na se na koya kozwa yo. Mais yo mtoza na se po mata ezalaka pasi, mais nga naza likolo, nga nde munakokita na koya kozwa yo tozonga nkamba. Ayebisaka ye bongo. Donc c'est ça. Koko Kinzembo ayeko kufa na boma. Tango akufi na boma, Papa Simon Kimbangu pe na Lubumbashi ayeko kufa. Akufi. Natiki nzoto kwa, atiki nzoto wana, alati nzoto mususu. Toyebi ke Nzambe akufaka te, mais asala ba reincarnation. Soki nzoto wana esali tan nango wana, délai nango, na ba chiffre ne calcul ya ba chiffre ya Nzambe. Soki ekoki, il faut atika yango alata nzoto mususu. Ayeko tika yango, alati nzoto na ya Simon Kimbangu kiangani. Mukolo akokufa, mukolo ya kobota. Donc asalaki akufi abotani. Yango ata mendele ba pasola pe na libumba kuta na michopote eloko te na kati. Biloko nene so akendaka nango atika vide, corps wana vide, atika yango na eloko te. Nde ayeko botama na nkamba, même jour même heure. Sikoyo nzoto ya Koko Kinzembo ekundamaka na boma, il fallait ezonga nkamba. Tata Simon Kimbangu ayebisaka ye, yo batidi yo na boma menga na mati likolo. Eza problème te. Ngande munaza ngamu naza likolo, ngande munakokita na ya kozwa yo na boma na zonga na nkamba. Na nkamba papa Dialunga na pesi programme pona kokende kozwa nzoto ya Koko Kinzembo na boma. Wana Koko Kinzembo esi akufa. Wana Papa Simon Kimbangu esi atika nzoto wana. Siko Papa Simon Kimbangu tellement la kaka ye ke ngana koya kozwa yo. Tokozonga na yo na nkamba. Programme ye. Papa Dialungana wana papa Kisolokele deja batika biso na bonzoto. Papa Diangenda pe batika biso na bonzoto. Totikala na Papa Dialungana fumu isu. Papa Dialungana yoko tia programme ya kokende kozwa nzoto ya Koko Kinzembo. Nde Papa Dialungana yebisi Papa Simon Kimbangu akende kozwa nzoto wana Papa Simon Kimbangu nana ozwi esika na yete ke abanda siko musala wana Papa Dialungana aza wana. Alobi ke Papa Simon Kimbangu kiangani akende kozwa nzoto ya Koko Kinzembo na boma bazonga na nkamba. Nzoto wana tata la kaka ina koya kozwa yo. Me ake kozwa ete na nzoto na ye wana ya liputa o ya lakela kiye. Me ake kozwa ye na nzoto na ye ya Simon Kimbangu kiangani. Ndakendaki kozwa ye azongi na ye na nkamba. Moni continuité ya makambu maloba ya Nzambe elekaka te. Mokili ekoko leka, likolo ekoko leka. Me maloba ya Nzambe elekaka te. Papa Simon Kimbangu kiangana kena kozwa nzoto ya Koko Kinzembo aye na ngona nkamba. Sikoyo deuxième réincarnation ya mama Kimpavita ye wana Koko Kinzembo na tieli bino. Deuxième réincarnation ya mama Kimpavita pe akufika ka date na ye date o batumbelaka ye yango ye pa kufelaki na boma. Date o batumbelaka ye na Mbanza Kongo na boma pe akufeli pe kaka na même date. Bango bayokanaka bongo. Baye pona kobikisa moto mwindo. Bayaki po nako nyoko mapo moto mwindu azwa bosomi. Toyoko koma na troisième vague. Po tata Simon Kimbangu soki aza mutu abokola ezaka Koko Kinzembo. Mama Kimpavita ye kaka mutu abokolaka ye. Donc eza ndenge bayokanaka. Eza ye kaka mutu abokolaka ye. Toyoko koma na troisième vague. Tata Simon Kimbangu ayeko botama. Kobotama na ya zaki deja na yeye ya liboso abotama mama moko. Na kombo ya mama Kwakiadi. Babotama kipenza mama moko yaya na ye ya liboso. Yende mama Kwakiadi nde mutando kotika na Papa Simon Kimbangu. Ye kaka mutando na Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu atambola ka retard.
okaka déjà comme na 2 ans demi oke 3 ans maintenant na tamboli te azalaka na mukongo ya mama Kwakiadi po papa soki ba pe atambolaka ndeni mama Kwakiadi ayo koyebisa ye papa soki ozalaka ata soki otambolaka no nde tokende biso bilanga me yo pena no tamboli to tokende bilanga ndenge nini nde papa soki ba mbala moko atambola abi nga nalobi nanga kaka mbala moko tamboli ebangisaki ekutu place atambolela nde wana me avanda na ye atambolaka na ye te azala ne kaka na mama Kwakiadi yaya na ye donc akoma lokwa mama na ye mutu atambolaka na ye mutu azo ye penza mutu abokola ye mutu azalaka na ye mutu azalaka na ye epuiti ndenge kaka pe mokili ezalaki ezoko evolue bazokola nde tozalaki siko ka 3e vague ya mama Kimpavita ti akokisi mission na ye oyo ayelaki tata Simon Kimbangu azwi susu esika na ye ya tango liboso ndenge abandaki azwi susu esika na ye abandi siko musala ta ya korene na mokili mpona badore bakumisa ye basala oyo alakaki biso na kati ya Bible ke na kovanda na bino na baserviteur na ye bakosalela ye bakogumbamela ye bakokumisa ye bakoadore ye tango yango sikoyo yango oyo tango mama Kwakiadi tokokoma na 2021 tango tokomi na 2021 ezalaki moment oyo bazo inauguration ya musée moment ya inauguration ya musée eyokofungwama na 2021 na avril ya 2021 musée tango efungwami kaka bomoni musée tango efungwami mbala moko mama kwa eleki mwa mikolo mama Kwakiadi ayebisi papa Simon Kimbangu ke alembi na ye aza na posa azonga akende kopema donc kaka tango kofungola musée na 2021 mbala moko mama Kwakiadi alobi papa ngai na lembi na nga naza na posa nazonga na nga nakende kopema. J'espère que ata bakoko na bino ba famille na bino mutu moko te akoli ndeni asenga liwa mais biso na kaba bazali basenga apela liwa ke naza na posa ke kopema na nga ba oselo be prier lobi na ngope okufi na yo à l'aise sans problème. Mama Kwakiadi asenga liwa epa tata bige ngai na lembi na nga naza na posa na kende kopema eye koleka tito yo kokoma na juillet. Tango tokomi na juillet Mama Kwakiadi azalaki na Kinshasa. Mama Kwakiadi na juillet wana pa abela na ete eloko te le 1er juillet Mama Kwakiadi akufi. Tango akufi kaka le 1er. Tango bayoki ke Mama Kwakiadi akufi bakia kozwa nzoto ya Mama Kwakiadi. Ekota na nkamba bakunda yango lede. Bakunda yango lede na kati ya mozole. Donc alinya kute leka le 3 te. Soki akufelaka na nkamba nga kufa bela juste le 2. Mais tellement que nzoto nezaki na kin. Esenga ki akufa le 1er po bakende kozwa nzoto na yeba nango directement na nkamba bakunda. Donc eumela tende nzoto kosa tama 3 jours. Batia ta na morgue batia te. Donc baboya makambo wana. Donc akufi lelo ba yokozwa nzoto na yeba zongi nango na nkamba le 2 juillet basali nini bakitisi nzoto na ye na mabele. Wana 3e vague. Donc ayaka akufa peka balede. Mais tout tellement zalaki na nini kuna na kin akufa ki le 1er bakundie le 2. Asenga ki mission oya yelaki na tangu ona 3e tour oyo ezalaki déjà ekokaki. Ekoki nango ayako senga epa ya tata nga na lingi na zonga na ngai kende kopema. Na lembi na ngai. De tata yoko tikela epe nzela azonga yake ne kopema tokomi le 1er akufi bazongi se na nkambo bakundie le 2 yango na boye baka ke ba reincarnation ezali bango moko batata ba miye baka na bango. Mama Kimpavita ye 3 fois to bino boye bokansaka ke Mama Kimpavita akenda tokoma kozwa na molimo te. Mama Kimpavita aye 3 reprises. Premier tour na Mbanza Congo, 2e tour na Nkamba na kombo ya Kinzembo. Akufeka le 2 juillet.
troisième tour akufa na Kinshasa na kombo na maman Kwakiadi ayeko kufa le 1er juillet bakunze le 2 juillet bomboni ba réincarnation mais ezana bato baza na kata lingoma na biso bayebi na makambo te bayebi na bango te donc baza musika kuta ko buleke maman Kwakiadi ye wana koko Kinzembo ye wana maman Kimpavita donc bayebi na bango te mais ezana bato yo koko Kinzembo a révéla que ye wana maman Kimpavita biso ba révélation ezanga te ezana bato yo a révéla mais bato ebele bayebi makambo te maman Kimpavita tozalaka na ye maître papa tango azoya papa Simon Kimbango ye mutaboko la ye tout wana mbanza ko ye mutaboko la ki na kati ya nkamba pe mutaboko la ki awa pe susu na 3e tour oh ye pe kaka mutaboko lié mais tango projet oh ya yelaki basilisa yango po ete azonga na ye tango amoni ke esili ba date na nde basalaki exact makambo na bango ekoki nango abinga na olinga na zonga nanga nakende kopema nde tango asengaki bapesi pe nzela akombeka na date na ye nde atikaki nzoto a kufi na ye bazui bakunze na kati ya nkamba donc wana deja na yeli bino susu ya réincarnation bokende pe kosala ba recherche na ndenge na bino eza très important bato bazana bango libanda bato ba église de noir bayebi na bango makambo te bayebi te mabomba mi eza na kati ya nkamba bango babonaka nkamba lokola nkamba echanza nde baotambwisela nkamba bongo te nkamba nde fo etambwisa mabongo ndenge ezotambwiselama po ene eza programme ya nzambe ndenge abongisela makambo na ekotambwisa mabongo eza nde bongo mutu aochanza yango aza te do bino nde bokolanda nkamba bato bino boya libanda boyo comprendre makambo te boyebaka ke nkamba nde ekotambwisa mokili wana eza pays na kati ya pays makambo ezoke deja na kochange donc tellement que bino boyebaka te boluka boyeba bosala ba recherche boyebaka Maman Kimpavita te kaka boyebi kaka ya photo mais biso tomoni ya 3 reprises atanga ko Kinzembo toyebaki te mais na 4e génération oh toye koyeba ye toye komona ye pe tosimbi ye tomoni ye pe tosekina ye tomoni pe totali ye tomoni ye mais bino bomona ye kutu te eloko te histoire te mais les vraies histoires tellement que nzamba aza kuna bombelaka biso bana ete alakisaka biso yango vérité na yeli bino yango vérité na yeli bino donc tata kaka ndenge ayaki tour wana mbanza Kongo aye koya na nkamba aye susu kobotama susu na 51 ye kaka mutu abokolaka ye asalaki continuité donc c'est ça oyo bino boyebaki te yango na nga na yela bino merci beaucoup na bato balandinga bo like bo s'abonner bo partager ba émission ça la bien ba commentaire na bino et ça la vraiment bien merci beaucoup tout le monde à la prochaine bye Mabota bambria koluka ngai nzambe Ai kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Ai kibangu na longi mokili Oyanga mosepela elongo nanga Ai kibangu na longi mokili